surtout pour ça là yo na SBO ndimaka ozomona kwa nini madame Belleville amona ngo eza logique muto ko kende na yo oza mieux placé osala nyonso to eza temps na yo eza nzoto na yo so moni ke no tourner na belle te oza mieux placé kende pas dozo kende pas maman dina na kende partout kende na yo pourquoi bako sala linda ne ba sala linda bongo. Est-ce que Linda signé na bango contrat ka akufaka na SB a signé na bango contrat et lelo ba moni baza reconnaissant té na ba bienfait oyo Linda sa na SB poza ba SB za ba gatibi ba Linda wana oh yesolo wana na loba na yo OK yebisa nga lelo Linda te gatibi azate miloni ba osakuna ozomona voilà ça to longoli bato to longoli Linda na gati belo neza kuna très bien elo ezate omona ba finga pe Chérika avant na kita ça la promotion Belleville o Chérika tourna na SBT mais Chérika ça la promotion Belleville ma casse pas ba finga Chérika te OK botika hypocrisie sympa bien ba finga Linda o c'est pour mona ma casse na SB OK ozomona nga biloko nyonso tuna lobango ezaka ye moma muteke nani vive filage yes ici ozomona tout eza ye parce que ye naza base ye naza base aza auteur ya makambo nyonso vive filage ya ba insito tout eza ye voilà ozomona lelo Linda azofinga mapo azotourner na bela voilà na bino ozokosa mwana bato na mbongo babombo ata li garde-robe ezosilela mama longi ezokota na garde-robe te na ovandaka place abongo lipape eza te oh mais non il faut nakende ya gatibi yo ne fa bala salaire nyonso etika na esi batika tovandakaonaolonga masolo salaire gatibi etikala gatibi fa bala nga na solo na gatibi na Linda na telefone gatibi salaire etika na SB atayo moko frère sikobo toloba nini oso bano futa bango malonga ba maria na biso wana bainga soki sire na bela ba futa ba tubia te bela za mabe ba maria na ba Sylvie Seka ba anyo wana ba tegra ba tinga mabela pwani nakamba malamu za ebo baza kuna na nino na babaku kuna batinga manene landela Chérika makolo ya na nzela botala mutu te makambo na oloba pa même atonda yebi yango otala kaka expression mutu ocomprendre que mutu asala semblant très bien il fait semblant neti mutu moko boye aza na SB otuna SB yo oza na SB osala toujours commentaire ya film ya Belleville osalaka analyse ya film ya Belleville mais peut-être que nano pas moni que peut-être ba copier la bongo bien merci ba copier bien des likambo écriture ara FB azala SB basalaka a défendre alobela nani asalaka ba film asalaka ba analyse tout ya film ya Belleville yebaka film ya Belleville ya to yo yebi so film esili Chérika vanda na plateau salela ngo analyse OK très bien ozomona eza likambo écriture voilà omoni Chérika a joué na SB mukoloka Chérika oya bela esika Chérika ovanda matali non na lekisa itango na ngebele OK lelo ligne est comprendre abi voici la meilleure coach Belleville candidat patrona maman Morota solo très bien ya yo yaka finga Belleville mais Belleville kangoka katiti génie eza dia quoi lelo parce que tout est roulé ya biso tout on continue espoir wenge komuta mona muta zate oye toye ozui yango ndeko zuba bi Belleville azoboma théâtre ya Congo azoboma azodétruire théâtre ya Congo eza te mpo akomi kobenda baacteur to baactrice ya SB wakomoya na bango boye Belleville aboma théâtre oui to accepter Belleville aboma théâtre yebisa biso film ni zuma atourna ça succès
yebisanga film nini oyo ya classique Zuma avanda na kiti avandi bato baosenga film ene ezoya botya Zuma Zuma ape na te ya kitoko ya bashirikati ana te ya baajoma mais mpo nisi natiaka ye na film te il pèse pas ayeba otourne te si la moitié la film année eza te la première fois c'est bon quand même na mona ndimi wa qualité na ye moko obi aza te ya kitoko oh mais oyo aza te ya kitoko odimi boye bien oh aza na kitoko aza na te ya kitoko e bon taille babali e bon taille omona te ya costume libandi wana yango wana ekomosala vert ekomobota ba vert même cancer à vert na mutu ozomona alors sikoyo na bataille ya baajomar sikoyo na taille wana ayebi ojoue te sila sikoyo avandaka kalikile boye naotie nde nini aotourne nini awa ozomona libandi mpe ezoboma tioko ntina libandi ozomona moya apesa batablo aza te mpo azofanda otala boye atourne nini awa na apesa makambo apesa nini le maire nini Zuma aza nango apesa awa na SB asilama Zuma ayebi otourne te Zuma aza lipapa wese ayebi eloko te ozomona ntango ezoloba madame Belvi abomi théâtre yalingai nini Belvi atika gene etumba bato bestoma ebomaka yaba mais Zuma na yama oyo bamesaka bato banini batournage na bango Bianca yo kenda da tournage oni yama oyo tozopesa bato bagene na badiamba kutu eza na diamba naoloba na yo ti omoni bakosepela na évolution te bamoni chips ekoti na théâtre baosepela nango te mutuka solo ekoti na théâtre ndako etelemi ekoti na théâtre baosepela na ye te baosepela na Belvi te sikoyo na ye na bandako na ye na bamituka madame Belvi ebongona te tala bafilme ya belar bafilme ya Belvi atournaka tala basalon obiso ezalaka ndako ya baartere wana toso ezalaka ndako ya bacomédie oyo batournaka na belar en tout cas félicitation nayebi ke bandako mosusu baluwaka bandako mosusu eza mpe bandako neti bafilme mosusu ete oleka na nini na kandista bajou yango na ndako ya Yams ozomona sikoyo yoko ya kolobaka moto abonga bomi théâtre tala ndako ya Yams ndenge eza ozomona tala lelo esika Pamela Matondo azovanda tala esika Samiga kota ndako ya Jema Ibele oh yaya Zuma ndenge aza bongo arevaka banda Zuma kangela mwasi ne asala prédote nasala bibembe Zuma bana wapi teyebisa ngai banda Zuma sala so elikanga lupangu ne wana lokuta sala wana mbongo wana azokango na SB na nini azokango na Belat siko banda koma na SB sila sa pesa mbongo a prédote sila sa pesa mbongo kene de famille senga facture tosala boye tosomba biloko tokende tika Zuma sasa na famille azongela ofana nebonga yango moni bakofinga Linda coach peut-être ozila aza neloko te place aza bango mo batongaka vie silasa kabate maboko makasi oyo abomela baninga kof na bomela ngo kof te Miss Lolo banokana kepa naniti epa dinana ngam na revesa Miss Lolo ya na oloba na yo baza manifesteur bato mabe miyibi bakofinga Linda coach na problème nini obi pasi nini ndenge sila moni Linda coach atourne na nini oyo na bela obi sila olala te ye na makambo mosusu Linda coach akomi lisusu meilleur coach Belinda Kandi obi pasi nini tusuki ntima tusuki ntima emati lisusu ozomona batension kuna eza na SB okosana te bomona kaka ya sisi azolia azoseka osala boye mais tension ya Linda ezomata mais bango bazoya kofinga Linda obi Linda ya mwa malamu a respect ozomona balinda so bazalaki bamala ya tete lokala bamaria mario ofinge bamibale misato te baka oya devoilo na tv obike do vie silasa mutu mo bofa pekisaka bana na ye mpo linda mokolo osala sortie médiatique yaya mais quelque part bango mpe folo parce que wana
et le master mon cher Madame Belleville a commis noir ya théâtre ya Congo. Donc a commis on dirait SB commis des pépinières naïe. Soki a visé toi à Soki kanele kate mo beves lest kozwa eti. Oh, soki kanele ki biso ata yemo ko ves lest kozwa eti zongi Jesus bela. Kwa uta kuna zelo kona msito yebi na ala produit na bino. Donc moi na bino. Moi na Belleville. OK. O Belleville mtabota sika na yebi ya mote. OK. O mona so yepe le total ke to bité to bomi SBC la zonga bela. OK. Siko temani. Très bien. Balinga basani bale loko sala te. Yango sko moni bango moko bater ba ofana ba hotela bater ba bité. Tonio koma boy po ani tandis que place malamu ezali otoko ke ba carrière na biso pesi biso pe makambo to zupe succès mais la rezali très bien ba Chris mususu o batikali kuna bazo zela appel ya Madame Belleville te to na posa te neto zabo neka to zaki linda da ba kopi pokuna eloko etikali sute eloko etikali sute kuna to zwa nani ba o baza kuna ba ba yebi te kuna mdebe ka linda mo vraiment kuna bayebi te kuna mtu ayebeka linda nde tozwi linda kuna tozwa naye bana elema te mwa moke tovize ka sherika mpo da sherika aza dala tendance déjà ya makolo mibale makolo ya sherika déjà ya nzela sherika otourne na SB osa promotion ya Belleville osanti ata bino moko olobela bino nini sherika azelaka moko Belleville ataka sherika yaka SB kufi est-ce que Bianca boy la ni na yako problème ni bona ngombe ngali nale to koza na problème ni kandenga na zata ilenga zonza na problème ni mosa to le tonda bo ngolo to le zate mosa za ko mwa mobali ngani to koza baninga non ngala za na problème à chaque sortie médiatique na il faut ayaka abeta ko babiloko genre babiloko mo ya ba preuve et tout pourquoi zala lo banao bazalaka na voice mo bezalaka ya Jerry Cobetox voilà mona yagola nde atyaka moti yagola soki aza na voice nango tika mwana moyibi omoni teke na leka na nzela kapi akataka video akapi atia bino na lio ya ndako siko bana wana aza sone lono yana ozomona bayagola baa bato mo boso olandi bango yo kufi ya leki voilà ozomona na vai na talibo na bi te moi mo so be kota na be na yo ta mutuka mama top mukolo bo yagola baza mutakala mama top yagola za mutakala mama top au chango te yagola mutakala mama top no yebisa yo yagola loba nani amona grâce à organiser bana mibali aya beteli grâce à porte hôtel olebisa bato makasi mingi edérange na libanda bona moni wana mutu wana mutu ayaka ya te fa akosola bato makambo ezomonana mata mutu ka papa modero o biso tozala barespect pa ya mode makasi me yagola akosola ya mode makambo oyo esisa ya mode na maîtrise amema ye bakoma ntina niveau ya parke bo mutu abongo vraiment bino ma bokovanda botyaka yeka yagola mutu bato bakovanda te batya eka likambo na solo oyo yagola alobaka mwa bobeteli yango banalise ta yagola babenga ya msipede na ndenge nobenga mutu ayam soki ebenga nayebi te ozomona abenga ya msipede est ce que makambo yagola yaka nango bino bamelomane ma bokokomba teke ma mwasa yaka makambo lokuta nga dasi na ganye na bete makambo bakapi na bete ma toro gauche droite ntango azobenga ya msipede mpo abenga baresi nani abenga nani abenga dekare nani abenga lekechu nani abenga nani mabunzi na bango o asuki akata mandefu 0 foti bo o amundu wana boya mopa ajwa pa grâce welo so bato bayagola ozwa monopole ya koyebisa Madame Belleville keba mais toki tozonga pe genre ya bapropos oyo atenaka à l'égard ya Madame Belleville parce que Madame Belleville na assista déjà na bamakambo na ye ebele ndenge aboyaka ndenge ainterdisaka bino au fait
pour nous répondre. Est-ce que quand on recherche le mot, au moins, ceux qui répondent à été, tu vas en abysse. Très bien. Tu peux ça des respect de Madame Belleville. Très bien. Aux hommes, ceux qui paient Madame Belleville, abandonnent qui copient biso accès. Oyo. Si la ouka pesa rabango na loba no yana ko pupola si la ouka pona yebi ba vérité ne na loba na na foka lu tami balé na loba na yo ozomona bango ne ba ko finga Madame Belleville Madame Belleville ndumba basakani na kipese tozo si la ouka na lwa na basaleni babola ya ko babola ba tokisa ya ko tokisa ba yite ya ko ita ba kalinga ya ko kalinga ipa ya nani ozomona bayita na Afrique du Sud tala toyebi makambo na bao yo naloba nokota nayebi ma makambo ya silauka makasi so na bina vanda na ya Madame Belleville olela ondima te kezanga po d'abord kutu boy déjà ndima te kezanga na oloba soko so na bina ya mukwana ma Madame Belleville habité oye koya eya abokende na oloba na guerre c'est la langue populaire. Tu me souviens après ce matin, Madame Belleville, Bianca, un message communiqué, Madame Belleville, après si n'est pas Congo, dans une Sainte-Thérèse. Pourtant, on a un sisi. Na kitine kumani. Ya bango ni tuna. Babylone na bongeza. Ya na yebi bango makasi. Na yebi bango kitoko na bango makasi. Ko to yaka te par rapport au mona ke autorité morale da sa tiaboy. Ozomona dans na bona nga makambu so ko sala ko défendre nga na ba vrai valeur na ba vraie cause ko défendre nga te po mutu ba ya ko finga nga yo ko finga mutu yango moto sila makata c'est bon Madame période mobo elekaka eleki ba to yebise to bité to beti no kara eta ala ki so abengi oyo vi kara to ya téléphone azate to yela mo ponga da ponga Madame Belleville ba période mobo oyo Sainte-Thérèse ya muto ya téléphone azate to ya na lo bana yo no ezaki ko niati vraiment accélérateur to le kaka to ke Frempezate. Non, bana yo iya ya le kana moli. Ya kingo sembo ma. Non, bana ponga bien que on se retrouver na ACJ tension. Donc frempezala gidi. Na kufa. To ni ataka na solo bana yo. Voilà. Bangisa Madame Belleville yango na imemuta ko kufa ba loba nini ke ba communicateur na nga ba communicatrice na nga te. Il faut na protéger bana na ngai. Voilà. Yango moi Madame Belleville a protégé biso. Voilà. Et ça vraiment que to kutani ko bomana na loba nao. On a mis tendresse na maboko na nga. Nebi ya gola bien. Ne misi no kuto vanda na yebi kuna pa bango liche lié. Ozomona liche te lié. Voilà. Ça ba mutu bazo pasola. Tala. Non lo bano tala. Il faut pas sila maka. Voilà. Tatoris tala bango baso ba vandi mambo iko na vandi na lelika. En tout cas merci na Johnny Chakala. Au moins na Johnny Chakala tourner pa biso ya Johnny Chakala a tourner à bela ba moni était. Oh. Ya Johnny Chakala pesa ba mo place azali a tourner la bela ya on a pesa mo ba bele ba tourner ko no pesa ba mo te yeka o te Johnny point na pesa ba mo se kambote très bien ozomona na pesa kenjo na bandali mbote kala tozala kana kinyo bango bautakana kama ngana quartier makolongulu Wande mwana. Makambo meke. Omino makambo eleki kala na. Wande mwana ya papa imba. Eyo lugani. Na we biso. Eyo lugani. Na so la bina zabona so ba makasi. Ona hebi bango. Esa so na so bete obinzaka eloko moko kaka. Ata flash kaka. Na makambo yo bidela uzana ba dosi. Nali akibiloko abatwe kindobika. Mokila se sepeli simba ye kindobika wana dia taba ninga ba otanga
Moko baza aye mokanga ngalula aye mina kufa ngai nakolela yo mama ya tika na yebi bango na maboko na nga oh bango baza ba tout furai bango baza ba tala tika to vanda to tarisi osomona toyebi efi na bango bien na maboko omoni Vieux Silas déjà na Sainte-Thérèse ba batumo ba vivre na haine voilà ba kabola boudé moko ozomona ba vivre na haine voilà ozomona ba boudé o ezara ke yana biso atiki ba on pa récupérer boudé wana ba liango siko ba on mibale boudé mo boudé ni yango no lo ba nao boudé ni ngala ko ngala va être boudé ni ba lia boudé moko yango moni yango moni asailaka Sainte-Thérèse semblait aux années bien pour azana maman top te azana miloté azana na étoilité osomona asa rassemblait aux années bien parce que so y pas bien kende à côté na monde si je savais yango ba partager ka boudé moko ba mibale wana boudé ndi comme na boudé ndi na oyeba benate ya na to zelo pe na concert to kata libanga obwa ka pété ozama be hein. Très chers amis fidèles internautes, c'est moi Yakoiba qui vous allez belé bosso pour cette télévision nous pour Rolanda. Émission na bino succès des stars ya mukola lelo ozo kamama par ngamogo tonto Arisa yango na kana 1000 réseaux que ça bino ki awande izalaka adresse valable pour na bino en tout cas ceux qui n'ont s'abonné au s'abonner na chaîne de Top Max officiel et puis tant on s'abonner que bossa na cloche de notification pour on me ça que boka takati ba élément na sonyo surtout oyo to kotsaka na kati ya chaîne na biso voilà. Un grand merci na Kolonzambe va permettre que tout le monde ait bino et là je vois maman Denise Kwata depuis quelque part en tout cas la clé spéciale maman Denise qui est aux Hollande depuis quelque part et là je vois tonton Tadingala pa tonton Yamsiambe et tonton Mundirba et sans oublier tonton Bob Molema tonton Prince Lwamba. Tonton Jerry Kobetox, bonne guérison à toi, notre tonton Jerry Kobetox, Nzambe a posé la grâce à permettre les sous-ngana pour que tout développer vos masolo dans tout cas. Voilà, sur ce plateau, nous avons Bianca Nzanga, où nous avons masolo concernant l'actualité, nous surtout à théâtre et puis nous surtout à CC, où nous avons bino, où nous avons tout meka kosola ngona Bianca Nzanga awa tout bétaner masolo. Voilà, na osinga na réalisateur nanga afongola biso pour que ba internaute na biso ba mona invité nanga ya lelo na komo ya Bianca Nzanga à qui je dis bonjour Bianca. Bonjour tonton Arisa. Bonne santé. Oui, santé peut perdre nangolo Nzambe Dieu fait grâce, ça va. Bonjour d'abord na ba mélomane tout ba lingara biso. Bao balingara Poutine de l'écriture Bellevue Télévision, Maman Morote, Arai Goshi, VIP International, la reine mère et Maman Mokondi. Aïe ba tout balingara ke biso peto lingara bina. En tout cas beaucoup de la belle beaucoup consommer film la biso le dessert. Yango wana vraiment donc auto na ngo deuxième épisode de Kotaki, le troisième épisode beaucoup de consommer film vraiment toyeba tega est-ce que rutanga hein. Est-ce que tega kotanga to kobala toyeba kuna vini na linda bakoza ndenge nini yo siko muto okota toyeba ndenge nini susi nini ya mama Milo pour mama Milo ti siko azala ba regret bébé ne mona na ye ya bébé abunga
Te mwana ngoza nani siko so okoti na bela te okoti otali film to découvrir ndeni. Vraiment merci beaucoup na dongo lesa nzamba Versa. C'est un grand merci aussi à Niki Lesa, merci à Odette Lesa, maman à Leslie, un grand merci à Mifi Lesa Motema ya Papi, merci à Richard Lesa, un grand merci à Yadodo Lesa, merci à toi, Yamajos Lesa, vraiment un grand merci à Irène Kialuta, merci Irène Kialuta Motema Richard et maman à Justina Katia, merci à Nadine Kialuta, Jocelyne Kialuta, Karine Zanga, Patricia Branco, un grand merci aussi à Patricia Branco, Bibish Moussouamba, agent César Moko, Ada Jolubanda de Turquie, loin de Turquie, Paris, Païwa, Rose Mengazali, le roi célèbre Christian Goma, Mamita Dina de Belgique, Nawele Lona Motote. Un grand merci aussi à la maman chérie, à moi aussi, maman Claudine Bokato, la maman José Lussadi sous la grande H. Merci à maman Ewin, un grand merci aussi à maman Gina Mabiala, maman Aniba Super, maman Aningo Yamputu et Nanou Lungengo. Merci vraiment à Baïma, c'est tout à Nabango Awa et tonton Aris, ma question à yo et puis Biano. Voilà, merci beaucoup Bianca Zanga. Là, si on a toute la question, j'ai au précédent déjà dans la réponse, il y a un film qui tourne à toi, surtout les binonions surtout beaucoup écolembisa bino en fait. En tout cas les miens à faire ils ont que na Bellevue TV tout consommer film tout qu'on a na titre na comme les DCR rival et ça là vraiment très très bien et puis tant que ça là film na biso wana tout partager parce que il faut tout betara likolo vraiment il faut tout betara likolo donc il y a un nom de ça là qui peut ça madame Bellevue Kandi Poutine de l'écriture ba force il y a ma sécurité pour que a comme la biso ba film il y a kitoko bon voilà merci beaucoup Bianca Zanga merci tonton Bianca Zanga affaire Linda Coates oh tout le monde dans les réseaux sociaux n'engé ba ko poudrier Linda Coates na bakouk to ebité leloko longwa elle ya bakouk pour que eya pour mutoya na famille libota est-ce que c'est tout un problème bien kaza vraiment tonton Aris il faut comprendre le mot boye na bakouk pas na bango mutako longwa te et pas en bango boza loka boza condamné ka place moko donc ata ba cho musapi na lisubo yo ndima kaka sali la présence de maître ozomona yo ndima kaka nyo surtout ba sala yo na SBO ndima kaka ozomona pour nini madame Bellevue amona ngo eza logique muto ko kende na yo oza mieux placé au sala nyonso tout eza temps na yo ya nzoto na yo so moni que non tourner na bela te oza mieux placé que n'est pas dozo que n'est pas papa maman Dina na que n'est partout que n'est na yo pourquoi ba ko sala linda ne ba sala linda bongo est-ce que linda signana bango contrat ka akufaka na SB asina bango contrat et lelo ba moni baza reconnaissant te na ba bienfait oyo linda sa na SB SB poza ba SB za ba gatibi ba linda wana oh ya solo wana na loba na yo OK yebisanga le linda te gatibi azate biloni ba osapuna très bien ozomona voilà to longoli bato to longoli linda na gatibi lo neza kuna très bien elo ezate omona ba finga pe shirika avanda na kita ça la promotion à Bellevue pour shirika tourna na SBT mais shirika ça la promotion à Bellevue ma case pas va finga shirika te OK botika hypocrisie c'est pas bien ba finga linda wa c'est pour mona ma case na SB OK ozomona nga biloko nyonso tuna lobango ezaka yemo mamuteke nani Vesila yes ici ozomona tout eza ye parce que ye na za base ye na za base azo auteur ya makambo nyonso ave silasi ya ba insito tout eza ye voilà ozomona lelo linda azo finga mapo azo tourner na bela voilà na bino ozo kosa mona bat na mbonga ba bonbon
Attends, garde-robe, ils ont aussi les mamans longues, ils ont compté dans garde-robe. Non, pas ta place à bon, on n'est pas pesate. Oh, mais non, il faut la kende. Il y a Gatibi, on est pas mal à salaire, non, c'est tika na S. Oh, bah, tu as ton fan. Oh, non, non, solo. Salaire, Gatibi, tika la Gatibi, pas mal. Oh, on a solo la Gatibi, na ligne de la téléphone. Gatibi, salaire, tika na SB. Si, comment tu l'obani? Oso ba no futa bango malonga ba maria na biso wana ba so ki sire me na bela ba futa ka ba tubia te bela za mabe ba maria na ba Sylvie Seka ba anyo wana ba tegra ba tinga mabela point akamba malamu za ebo ba baza kuna na nino na baba kuna ba tinga manene landela sherika makolo yana nzela ebotala mutu te makambo na oloba pa même atonda yebi yango otala kaka expression mutu ocomprendre que mutu asala semblant. Très bien. Il fait semblant neti mutu moko boye aza na SB otuna SB yo oza na SB osala toujours commentaire ya film à belle vie osala analyse ya film à belle vie mais peut-être que non pas monique peut-être ba copiera ba bien. Merci ba copiera bien c'est likambo écriture. Ara SB azala SB basalaka adefana alobela nani azala ba film azala ba analyse tout ya film ya belle vie yebaka film ya belle vie na to yo yebi so film esili sherika va dans la plata salela ngo analyse. OK, très bien. Ozomona ezali likambo écriture. Voilà. Omoni sherika a joué na SB mukoloka sherika oya bela esika sherika ovanda matali non na lekisa itango na ngebele. OK. Lelo ligne est qu'on comprendre. Abi voilà, voici la meilleure coach. Belle vie quand il a patrona. Très bien. Maman Morota solo. Très bien. Ya yo ya ka finga belle vie mais belle vie kango ka katiti génie. Et ça dit quoi les lots parce que tout est roulé. Ya biso tout on continue espoir wenge. Comme dans mon mutazate oye toye. Ozu tozu. Ya yango de kozuba bi belle vie azo boma théâtre ya Congo azo boma azo détruire théâtre ya Congo. Eza te po akomi ko benda ba acteur to ba actrice ya SB wa moya na bango. Belle vie boma théâtre oui to accepter belle vie boma théâtre. Et ça biso film ni zoom à tourner ça c'est yebisanga film nini oyo classique zuma avanda na kiti avandi bato baosenga film ene ezoya botya zuma zuma wana mpe na te ya kitoko ya basherikati awa na te ya baajoma me mpo anisili atiaka ye na film te il pèse pas ayeba otourne te sila moitié na film ane eza te mais première fois c'est bon quand même na mona ondimi wa qualité na ye moko obi aza na te ya kitoko oh mais oyo aza na te ya kitoko ondimi boyebi oh, avant kitoko, ça la terre kitoko, un bon taille, babani, un bon taille. Oh mona, terre costume. Les bandiwana yangwane comment ça vert. Et comment bota va vert. Même cancer à vert na mutu. Ozo mona, alors ce qu'on a battu ba ajoma. Ce qu'on na taille wana bo jouer te. Si le score avant na calculer bo. Non tende nini, au tourner nini awa. Ozomona libandi mpe ezoboma choko ntina libandi ozomona moya apesa batabla aza te mpo azovanda otala boye atourne nini awa na opesa makambo opesa nini le maire nini zuma aza nango opesa awa na SB asilama zuma ayebi otourne te zuma aza lipapa wese ayebi eloko te ozomona ntango ezoloba madame Bellevue abomi théâtre yalingai nini Bellevue atika gene etumba bato bestoma ebomaka ebona na pesa bagene mais zuma na yama oyo bamesaka bato banini batournage na bango Bianca yo mona yo kenda da tournage oni yama oyo tozuma wapesa bato bagene ata na badiamba kutu bonjour bakangisa bino na badiamba kutu eza na diamba naoloba na yo ti omoni bakosepela na évolution te bamoni chips ekoti na théâtre bakosepela nango te mutuka solo ekoti na théâtre ndako etelemi ekoti na théâtre bakosepela na ye te bakosepela na Bellevue te sikona aye na bandako na aye na bamituka madame Bellevue ebomona te tala bafilme ya belar bafilme ya Bellevue atournaka tala basalon
obiso ezakandaka ya bartère wana toso ezakandaka ya bacomédie batourna na bela en tout cas félicitations nayebi ke bandako mosusu baluwaka bandako mosusu eza mpe bandaka neti bafilme mosusu ete oleka na nini na kandista bajoueur yango na ndako ya yams ozomona sikoyo yoko ya kolobaka moto abonga bomi théâtre tala ndako ya yams ndenge eza ozomona tala lelo esika Pamela Matondo azovanda tala esika Samiga kota ndako ya Jema Ibele oh yaya Zuma ndenge aza bongo arevaka banda Zuma kangela mwasi na sala prénote na sala bibembe Zuma bana wapi teyebisa ngai banda Zuma sala so ikanga lupangu ne wana lokuta sala wana mbongo wana azoka ngo na SB na nini azoka ngo na Belat siko banda koma na SB sila sa pesa mbongo après d'autres sila sa pesa mbongo kene des familles senga facture to sala boye to soma biloko to ke notika Zuma sasa na famille azongela ofana ne bonga yango moni ba ko finga linda coach peut-être ozila ba azane loko te place aza ba mo batonga ka vie sila sa kabate maboko makasi oya bomela baninga kof na bomela ngo kof te miss lolo ba no kana ke pa nanit e pa dinana ngam na revesa miss lolo ya na loba na yo baza manfeter batuma be miibi ubeka ba miibi ba ko finga linda coach na problème nini obi pasi nini ndenge sila moni linda coach atourner na ni ona bela obi sila rolala te yena makwamusu linda coach akomi lisusu meilleur coach Belinda Kandi obi pasi nini tusu kintima poste wana créer lisusu babani tusu kintima e mati lisusu ozomona ba tension kuna eza na SB okosa na te bomona ka ya sisi azolia azoseka osabo mais tension ya linde ezomata mais bango bazoya kofinga linde obi linde ya mama la ma respect ozomona balinda so bazaki bamala la tête lokola bamaria mario ofinge mbami bale misato te baka ya dévoilo na tv obike donc vie sila sa mutu mo bofa pekisaka bana na ye olinda mokolo osala sortie médiatique yaya mais quelque part bango mpe fort parce que wana eloba nango master nanga mon cher madame Belleville akomi main noire ya théâtre ya Congo donc akomi ko on dirait SB akomi des pépinières na ye soki avisé to soki kanele kate mo be business to kozwa eti soki kanele ki biso ata ye moko business to kozwa eti ozongisi esusu bela kwa uta kuna zelo kona msito yebi na ala produit na bino donc mwana na bino mwana Belleville OK o Belleville mtabota sika na yebi yangote OK o mona so ipe lo totali ke to bite to bomi SBC la zonga bela OK siko temani très bien bolinga basali bale loko osala te yango siko moni bango moko bater baofana baotala bater babite tonyo koma boy point ni tandis ya place malamu ezali otoko oke ba carrière na biso pesi biso pe makambo to zipe succès mais la rezali très bien ozomona ba minoko na tu ba yaka ochaba yango na bango ni atu wana aswa boy bango à part Davina na Linda et ça peut na ba artiste mususu to ba actrice mususu o batikali kuna bazo zilapel ya madame Belleville te to ana posa te neto zabo neka to zaki Linda da ba kofi pokuna eloko etikali sute eloko etikali sute kuna to zwa nani ba o baza kuna ba ba yebi te kuna mdebe ka Linda moko vraiment kuna ba yebi te kuna mdebe ka Linda neto zwili kuna to zwa na bana le matin voilà moi muketo viser ka Chérika voilà pour da Chérika za da tendance déjà ya makolomi ba le makola Chérika déjà ndela voilà Chérika o tourner na SB o sa promotion Belleville voilà o sa mbeta bino mo le bela bino ni très bien Chérika c'est la comme ko Belleville taka Chérika yaka voilà SB kufu OK est-ce que Bianca boila ni na yako problème ni bona ngombe ngali ngale to koza na problème ni tande ngana za ta ndenga za na problème ni mosa to le tonda bo ngolo to le zate mosa za ko mwa mobali ngale to koza ba ninga non ngale za na problème à chaque sortie médiatique il faut
ayaka abeta ko babiloko genre babiloko mo ya bapev et tout pourquoi bazalaka na voice mo bezalaka ya Jerry Cobetox voilà mona yagola nde atiaka ngo ti yagola soki aza na voice nango tikama mwana moyibi omoni teke na leka na nzela kapi akata video akapi atia bino na lio na ndako siko bana wana aza sone lobi na yana ozomona bayagola baa bato mo boso olandi bango yo kufi ya leki voilà ozomona na vai na tali bona bi te moi mo so bokota na be na yo ta mutuka mama top mukolo boyagola baza mutakala mama top yagola za mutakala mama top au chango te baza mutakala mama top no yebisa yo yagola loba nani amona grâce organisa bana mibali aya beteli grâce à porte hôtel olelisa bato makasi mingi edérange na libanda bono moni wana mutu wana mutu ayaka na tefa akosola bato makambo ezomonana mata mutu ka papa modero o biso tozala barespect pa ya mode makasi me yagola akosola ya mode makambo oyo esisa ya mode na maîtrise amema ye bakóma ntina niveau ya parke bo mutu abongo vraiment bino ma bokovanda botiaka yeka yagola mutu bato bakovanda te batya eka likambo na solo oyo yagola alobaka vraimen bobeteli yango baanalyse ta yagola babenga ya msipede na ndenge obenga mutu ayam soki ebenga nayebi te ozomona abenga ya msipe estce makambo yagola yaka nango bino mo bamelomane ma bokokomba teke ma mwasa yaka makambo lokuta nga dasi na ganye na bete makambo bakapi na bete ma toro gauche droite ntango azobenga ya msipede mpo abenga baresi nani abenga nani abenga dekare nani abenga leketu nani abenga nani mabunzi na bango oyo asuki akata mandefu 040 boye oyo amwindu wana boye mopa ajwa pa grâce welo abenga nani omona batondi bapede baza kuna enabela ata loboko tonton avandi otantiki ye bon tonton avandi tala bre evandi kaka boye na bodi est-ce que bareza kovanda bre bima kitoko boye na bodi si abosani kuna bapede ne baa na ngambu na bango omoni bato bayaka mpona kosalir réputation ya bato bayagola yagola ozwa monopole ya koyebisa madame Belvi Keba mais toki tozonga mpe genre ya bapropos oyo atenaka à l'égard ya madame Belvi parce que madame Belvi na assista déjà na bamakambo na ye ebele ndenge aboyaka ndenge ainterdisaka bino au fait mpona koya kolekala korépondre tonton risens oyo mobo omoni soki torépondaka ye te tobanga na biso te topesa nde respect na madame Belvi ozomona soki mpe madame Belvi abandaki kopia biso baccès oyo silauka apesaka bango naoloba no ya na kopupola silauka mpo nayebi baverité ne naoloba na oti naoloba na yo ozomona bango nde baya kofingaka madame Belvi yo madame Belvi ndumba basakani na kipese tozwa silauka na lwanda basaleni bababola ya kobabola batokisa ya kotokisa bayita ya koyita bakalinga ya kokalinga ozomona bayita na Afrique du Sud tala toyebi makambo na bao yo naloba nokota nayebi ma makambo ya silauka makasi so na bina vanda na ya madame Belvi nde olela ondima teke eza ngai po d'abord kutu boye déjà ndima teke eza ngam na oloba soko so na bina ya mokwana ma madame Belvi abi te oyo koya eya abokende na oloba na guerre c'est la langue populaire bato misu na prince batamba te babanga toza boye na miniti oyo kanda ovandi boye madame Belvi abenga bibianka na miniti oyo to oyoki ka message communiqué moko yeye madame Belvi abi apesi na ye mokongo na makambo yango bato baolela na mozali boso ponga bi nazwi Sainte Thérèse botano ye na ye moya sisi na kitine ekumani yaya bango nio babiloko na bango eza yaya nayebi bango makasi nayebi bango kitoko nayebi bango makasi siko toyaka te par rapport omonaka autorité morale asa tia boye
ozomona donc na bona nga makambo soki osala okodéfendre nga na bavrai valeur na bavrai cause kodéfendre nga te mpo motu baya kofinga nga yo ya kofinga motu yango moi tosilamaka tantarisi madame période mo boye elekaka eleki bato oyebisi ye toyebi te tobeti ye no kara alaki so babengi oyo vi kara toyami telefone aza te toyela moponga ponga madame Belvi bapériode mo oyo ya moto oyami telefone aza te toya naoloba na yo no ezalaki ko niati vraiment accélérateur toleka kaka tokende vers naoloba na yo yaya leka na yaya kingo esembwama naloba no ponga beke se retrouver na ACJ tension anakufa nazoloba na yo ebangisa madame Belvi yango wana me moto akokufa baloba nini ke bacommunicateur na nga bacommunicatrice na nga te ifo na protéger bana na ngai yango moi madame Belvi aprotégea biso tanta riche ome bapoboka ya golo yaka nango mpo madame Belvi mpo madame Belvi moko aliaka na ye amelaka ne mai azalaka ne très à l'aise ozomona lelo so madame Belvi balobi kende eza bongo te mundirba bopesa bana na basi ka 3 jours mpo so tobimi na pamela matoni tobimi piken yaya toyebosimba libende toyebosimba molangi nayebobare likofi donc eza bongo eza vraiment ke tokutani kobomana naloba nao mpo nayebi vi ya tendresse na maboko na nga nayebi ya gola bien nayebi misi lelo kuta ovanda nayebi kuna mpana bango litie lilie ozomona litie te lilie te tala bato motu bazopasola tala noloba no tala il faut basilamaka tatoris tala bango baso bavandi mambo eko navandi na lelika en tout cas merci na Johnny Chakala omona Johnny Chakala atourne pa biso oyo ya Johnny Chakala atourne abela bomoni ete ya Johnny Chakala pesa ba moto place azali atourne la bela ya ona pesa bato bazebele ba otourne ko pesa ba moto yeka ite Johnny point na pesa ba mo seka mbote très bien ozomona na pesa kenjo na bandali mbote ozomona qu'on a pesi mobali papa mwana tendresse ya quartier mbote bébé Rico na pesi mobali na tendresse ya PD papa mwana mibale wana na yo sukisa na ya fa siko na bata ya na yebi bango ya kobabola ya kokalinga ya koyitela bango bien toboya kapani madame respect na ye yango moto ya katita tare ngaso na bina ye na oloba de kuma na kolela ona yebi ye voilà ozomona kala tozalaka na kinyo bango bautakana ekamanga na quartier makolo ngulu makambo meke obino makambo eleki kala nazalaka ya papa imba eyoluka nini naoyebi so nasola biso na bina zwa bango nyonso bango makasi mpo nayebi bango so na biso bete obimisaka eloko moko kaka ata flash kaka na makambo oyo oza na badosi inani aliaki biloko ya bato kindobika mokili asesepeli simba ye kindobika wana dia pa baninga baotanga moko baza aye mokanga ngalula aye mina kufa ngai nakolela yo mama ya tika nayebi bango na maboko na nga bango baza batufurai bango baza tala tika tovanda tota risi bango omoi bapropos bango bayaka na pa madame Belvi tovanda mambo ovandi moseki otalobi na baheritier watanabi bavanda bakiti tolobenga mise moko ya wata ozomona toyebi efi na bango bien na maboko omoni Vieux Silas déjà na Sainte-Thérèse bato moko bavivaka na haine bakabola bude moko ozomona bavivaka na haine ozomona babude oyo ezalaka eya na biso atiki bango mpo barécupere bude wana baliango siko bango mibale yango naoloba nao mokolango
Quand on va être boudé, badia boudé moko. Yango moni asailaka Saint-Thérèse semblait aux années bien pour azana maman top te azana miloté azana na étoilité osomona asa rassemblait aux années bien parce que so y pas bien kende à côté na monde si je savais yango ba partager ka boudé moko ba mibale wana boudé ndi comme na boudé ndi na oyeba penate ya na to zela pe na concert to kata libanga obuaka pété osama be eh molia mbongo na bango apesi ya géri nani mbote ya géri nani ya iskile ko ayi nganini awo Bianca yo ngata otanga bakoma badunya do zana pe na ba histoire moko wana mitena biso ya nini ya epa goga ngana okoma porte-parole ya goga pona yaya wana na défendre ya goga na défendre ma ya géri na biso voilà, merci beaucoup Bianca Nanga, nous toujours chité déjà d'habiter moi message par rapport à batunyo surtout au disposant guitare ngai nde naza boye ngai bato ba retenir kaka ke baya gola batendresse bamiss lolo bazuma bato wana tu wana na société ndela kozwa bango na mosala te bonga siko mutu mwindo nazwa bango ndeni baomérite te bango bayaka na bakomba bato baoya na makambo ya lokuta ozomona bozanga makambo oloba mpona madame Belleville bana ngo te yaya arrive ofinga moto atambola makolo te moto ayebi prix ya motuka ya jeep et surtout atyaka carburant chaque jour yaya atyaka carburant chaque jour aotamba mpe na barave 4 te aotamba mpe na fuga te aotambola na fuga te mbona atambola na fuga yaya bamituna na bango ti ozomona ofinga moto otambola na rave 4 te atambola mpe na cula te ofinga moto ndenge aza bongo aza na bato afutaka apart na bela restaurant efutaka bato aza na bato ya service traiteur yo ofinga moto abongo yegola na famille na ata mama leki na pamba bilanga pamba sala te yagola na vino apa kotala mitakala bato na bachambre yagola asala nini tendresse apa kokende bakatia bapasole libumu babimisa baya mapasa eloko nini bayebi na vi na bazuma apa kovanda na eyaya mwasi to bapasoke libumu na hôpital tibonange epesa bakatia donc katia moto asalaki Bianca ozomona jamais kuna koma ntina baniveau wana navanda bozuma mwana mobali mobimba yebi bana na ntongo fo bale aola mwasi ozobala na fufi aza napesa ordre lekisa 3 boule mpo lobi na ntongo bana fo bakende kosomba poso baya kolia na fufu elala mwana mobali wana yo konte mobali otema avanda ofinga madame Belleville n'importe quoi ozomona bato bafo baretenir bongo baza don bazuma wana bokontaka bango te baza bato te bango moko ensemble bayebi ke moto abomi théâtre eza vie silasi ya okosana te mama mamenga uti poto aye avanda atala bi aboyi bano bafinga ngai mama mokolo azobanga bino boza baimpoli elobe kutu tata na bango bafingi ye ebongo nga kutu naza na nga ta koko na bango te baosala nga nini. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un grand merci Deo qui était derrière la caméra. Et là, je dis un grand merci à tonton Yamsiambe et tonton Tadingalapa depuis Ibanda Yamboka, Azolanda Bisokuna. Donc, Azote la biso la nenga musika parce que tonton Tadi Abimaki Mboka depuis semaine passée. Azote la biso la nenga Libanda. Et là, je dis encore un grand merci à tonton Moon. Et là, je vois tonton Bob Molema, tonton Jerry Kobeton, tonton la biso surtout. Naba fan la biso surtout au Balinga biso. Et nous prochainement. Vraiment. Babote na ngai, parté, mo permettre ngai au revoir nante. Mo permettre ngai la pesa mbote na ngai na Renate Kitenge. Renate Kitenge ya vraiment yango wana. Et merci à mon vieux propre Jean-Paul Kapinga, ma maman Nassi. Un grand merci à mon vieux propre Tito d'Acosta. Merci beaucoup à mon vieux à Jana Banaka, Motema Kodou Bangala na Italie. Merci à Jenny Le Macquarium qui est au Congo du Fabel. Merci à Chacha, merci à Pamela Matondo, merci à Enoch Muzo, le papa de Victoria, moi na Star Aza Star. Un grand merci à Déba qui est derrière la caméra. Un grand merci aussi à notre caméraman, Photozabe vraiment Awa.
nzambe soki azongi te tonton Aris tokutana bango mbala nsima te. Voilà, tokutani mbala nsima. Bye. Ciao.